Mais déjà 2 ans. Tokomela ndenge tozalaki déjà 2 ans, non? Oh, 2 ans ezali nde Christian tala bapesa biso touche na bakamere oyo bato batindelaka biso bakamere balobi bokenda koboma Félix dans 3 mois boboma ye bameki coup d'état bale yokasi akoti boloko wana mpona ayibi bongo aye na lokuta balingi koboma moto ndeko na ye azobata lokuta yango omoni tosali 2 ans oyo mpona bato ya lokuta bazalaki bavita kamere banako baruberwa ifala kubata na hôpital ya Keguna eko corriger azie nanu liboso abongiseli bino nanu prison makala po ayebaki bien ke na Congo makambo ezosimba te yango wana ye na idéologie na ye mutu nyonso afanda na poste na ye tozozwa kaka biki rouge ndenge bino bokambaki mboka bokokufa te pe bokobima mboka te bofanda sur place bomona nde nazo corriger 1 2 3 nazo kende na makambo nyonso mulongo ko confondre te. Moi j'ai dit naza moko antombolo naza IDPS. Il y a différence entre moko antombolo na IDPS. IDPS c'est un parti politique papa Salé. Mais nga naza famille biologique moko antombolo. Bonjour, bonsoir, Balaninion sur Congo sous télévision. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolaise. Nous sommes toujours na Congo sous télévision. Vous n'avez jamais décidé, vous êtes toujours à la page d'actualité. Nous sommes dans le monde entier, théâtre, deuil, politique. Les gens sont dans la 10e mérite, nous sommes dans la 10e mérite na CGA. IDPS a fait Papa Nabiso Etienne Tshisekedi Wamulu Malelo ba commémorer et bien Papa Nabiso 4e anniversaire liwana ye. Yango to kita ala sur place ko zo ba interview ko so na moko à propos ya liwa ya Papa Nabiso na ko yoka ba information ya vrai combattant IDPS. Bon c'est là après quelques minutes pour yoka ba propos à tout le monde. Je dis merci à vous tous pour s'abonner massivement sur notre chaîne Congo sur télévision. Je dis encore merci à mon patron John Sima. Je dis merci na caméraman na Komo ya Roland Rolls. Il a la caméra. Tout le monde est sur la bande de Nyon sur Baza en il y a IDPS na 10e millimètre. J'espère que vous avez bande de Baza moi et belé moi et belé vraiment. Beaucoup d'interviews à moko na moko beaucoup à propos à tout le monde à propos de la journée à l'élo. Je vous dis merci pour la à propos à Mukili Mobimba. C'est bon, merci. Héros national Papa Miso Etienne Tshisekedi akokisi 4 ans na banda akufa. Les yango toye a tozea ko sepela po bon ils ont matanga te mais ils ont le quoi ko sepela po na ko bandeng nini. Omoni Etienne Tshisekedi héros national alo kwa Moïse alongoli Israël na maboko ya Égypte maboko ba égyptien akenoti na kana maga ko na kana te mais président Félix alo ko la Josué. Et si quelqu'un se regarde à Kadanaki, le président Félix a continué dans le Congo et puis so et banda ko jamais na étranger. Mais tout ça ko c'est pas ma cas c'est que moi na mboko que congolais a eu pouvoir na biso na mboko ba étranger to koma ke lokolo ba esclave to za ke lokolo ba égyptien to za lokolo ba na isa na kati Égypte. Mais na minute on des congolais partout ba ko pesa biso valeur. Président Félix o asali et a politique te kasi et a diplomatie politique ya ko ganga te. Politique et diplomatie, ou ces années diplomatie à l'ongoli Congo, ma boka ba étranger, à zone son ma boka ba congolais, on a za ko simplement casse. Pour na minute on a au congolais si quand nous rozala a commis na valeur congolais za sur le col esclavité. On a au sepla yangwana. Mais étranger comment président Nabiso ya Kalato et bagi na Kombo Joseph Tshisekedi et pardon, na Kombo ya Joseph Kabila, tu es bien d'ailleurs congolais, les congolais na boka ba étranger. Bon on a ndenge nini. Na ko pesa exemple.
lokola président auti koleka poste baposte clé wana ezalaki wana bacomplike mwana mboka Félix makasi so bacomplikaka ye te so bazalaki bacongolais bango bacomplike ndenge wana te bazwaki parlement bazwaki finance défense bamakambo nyonso moni des autres tolekisa ngai nakoloba te président Félix adirige président Félix azobana nde kodirige na 2021 na 2021 na bana kotala président Félix mpo nakoba ndeni président Félix aza na mandat te maza na mission so bokanisa ko nakopesa exemple ana transition à 5 ans bon ça monte maintenant on a 2023 élection ça na honte 2023 ana dictature auto boyaki yango to bobino boko moloba te akuti ko on a chantier akuti na ko chantier na ko par exemple au moni muta to nganda ko ya niveau moko na muta to nganda ko 30 niveau fondation est différent au moni na ba benga fachi beton po azotonga pena azosimba pena fondation ndako simba mana fondation ndako zate ko yeka me yosuba bwiki popo ko utilité ndako simba mana fondation yoto benge fachi beton ndangina lobani Kongo na biso oyo exactement même na ba étranger na ndengini po bana des ans ba compliqué na ko par exemple mo muke serment bo régime des akanga biso mai pona mbongo ya boso makisi ezalaki te ministre ya finance ya bobimisa mwa mbongo wana mwa complication ele makasi moko ate biso mai bon na baka desala oyo toleka ezaki aposa Félix. C'est pour cela yango bino ba combattant IDPS bobiki ana transition à 5 ans. Bon président Félix ana na transition à 5 ans après 5 ans de transition OK est-ce qu'on a recensement ko leta mususu ba 7 ba 8 ans bah c'est à 8 après transition ba 5 ans. Il y a transition. Te mana banti mandaté. Na bani mandaté. Ah non, transition à 5 ans. Mais la première mandat yango. Te na banti mandaté. Ah non, transition à 5 ans. Surtout ko 5 ans, ndé akoki ko transition à 5 ans. Après transition quoi que. Après transition quoi que na recensement. So recensement ko sata musuba 7 à 8 ans. Après recensement. Après ba recensement wana wanso bonga préparer makambo tali ba élection. C'est que ça rôle comme Mobutu. Bon, allez comme Mobutu te mais akuti siko Congo na chantier. Siko azotongo po siko po ekomanda. Ekomanda po tala chantier na ndako ya différent. Akuti Congo na chantier siko azoninga siko ekomanda. Tam bakuti chantier aninga siko ekoma siko ndako za sous chantier te. Si on comprendre bien bazaka na kala par rapport à badir na yo, badaki na bulba tonga Congo ya niveau moko non. C'est pour cela fondation la bango zaki mukie. Facile quoi ça béton, à béton il y a 10, il y a 20, il y a combien de niveaux? 30 niveaux. Donc il y a temps. Bon, au moins mikolo so mo batu basa neti moko la boye. O akangi mama biso batu bana ko yibela. Ya omoni mwa ko lezali. Siko ndenga zana atonga penda azofanisa siko misisa. Yo na pesa exemple mutu atonga ndako 30 niveau, na mutu atonga ndako niveau moko ba di fondation za ndenge moko te. Yo mutu benge fachi beto mais topo sa mama comme élection. Exacté. Topo sa élection. Non beta c'est to boya ki dictature. Topo sa élection de to bagi za 5 ans. Théorie dictature mais eza ko préparer terrain. Il y a préparer terrain. On a tout dans si c'est kaka akuti Congo na chantier. Akuti Congo na chantier. Pour na yo ko pese combien d'années pour Congo za Congo. Bon. Après 5 ans ya transition, 8 ans ya recensement. Après ba wana nde bon to ta mamba élection. Depuis longtemps on sait ça élection té. Béton. Béton. Merci beaucoup tout ça na dit Semri. Babito peut sa présence na biso 8 ans ya recensement, 7 ans recensement, 5 ans za longue za transition, yena bandi musala te. Tom na dit Semri ba combattant baza, na moi papa na biso zawa. Bonjour papa. Bonjour papa. To moni na sasa IDPS to bito yo sa nini? Awa toye pana kolela mo continue biso la démocratie. Etienne Tshisekedi wa Lumumba. Mais papa koyo ke lobeno ko za mungala? Oui. Yo mungala ok MLCT pour anu eka IDPS. Oh, IDPS ezali parti populaire. O simimboka mobimba. Ngana zaka kudu soda Jean-Pierre Bemba. Ondima. Po nini abengi Etienne Lobiboke ne pa na ye tozwa mboka ayoka kate. Ndelelo pouvoir to jouer ngo na maboka. Amoni histoire yango yango Etienne azali atoto olela ye. Pe mwana na ye pouvoir makasi fachi beton. La soda Jean-Pierre Bemba. Oui. Ko kitaye pa Jean-Pierre Bemba pour ani. Mais to kite pa to pese bokonzi Etienne atindi biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alobi bana boya bolanda Jean-Pierre. Tozwa bokonzi to pese bokonzi aboyaki. Aye kotika bokina sundoli biso. Oh yo.
batindi biso yo boye biso kosi tozongi bisika toyaki te tozongaka na bisika na biso yango tozwi pouvoir mpe tobengi ye lisusu peti kita mboka ya biso tozazwi mboka ndeko na yo abengi wana bokonzi bokamba mboka ezalaki na maboko ya barwandais barwandais Congolais to Rwandais non barwandais neti nani Rwandais lubwera rwandais sadari rwandais nani oyo aza boloko kuna nani so kombo na Fidel Cameroon rwandais bango nyonso tu bakosa biso babomi mboka na biso yango mwana mboka aye kozwa mboka na ye apone ekolo te papa na aponaki ekolo nga na kombate de pese nabundi na garso moko ya moluba awa bakangi biso toke na CPI na biso te nazali atuni nini nga bi papa ya alobi aza moluba nini ale bokanga ye azaki injustice te azalaki mokonzi ya pepe mwana na ye mpe aye ndenge moko yango tokama mboka na biso meme bino bajournaliste botika bilobaloba bolanda masolo ezali awa pouvoir ezali moto maka kokonkeri mwana aza te mwana wapi papa wana président tobenge mwana Congo tobenge mwana nabeni maloba wana retire parole na ye papa retire parole abenge mwana te wana ezali mwana ya papa meme naza mokolo na ye aza président na ngai nayebisi yo papa bosunga biso bopanza sango ya malamu ndeko na biso azwi bokonzi totelema tosunga ye na tobengani deja barwande bakei bino bokanisi kabila kozala mboko kokende bino boyebi makambo mobutu akendaka apete boye atuki bandimbi awa oyo nakei bolibela akei wana akozonga awa te akozonga te papa yo nde moto oliko ozongisa ye akozonga te biso toza bakombate depese omani biso ndenge toza miso na ngai kufa batumba meme biso awa biso so toyokaka bino mawa so biso totombuki bokoka te pouvoir tosazwanga na maboko na minute aza wapi kasi wana tobombanaka soko na se ya banzete kuna na baferme wana moto te bere ya pamba kabila azobatama kabila azobatama akozonga awa te omani ndako wana kingakati tokenda kotala po tokopie te eza babiloko na biso moko ya Congo tobanda kokendeka kuna kotalaka yango bisika wana ndoki azalaki ona za mutu te papa na ba internet oyo na ba video bandeko bazoyemba akozonga kabila akozonga ye ok merci mingi papa na bokonzi naye yo na sepeli koyoka yango yoka tozaka na mokili awa ngana tobotami mama moko tata moko yo bokulaka nga mpe na mongala bongala 100% oyebaka makambo te me ngai yaya na ubi elekino nayebi makambo ese peti keba touti mosika mboka tosazwanga mboka ezongi ya bakongolais obi erere ya mobutu esalemaki mpo na vieux penzer moko boye ifala yoka Etienne apesaki Etienne premier ministre ifala non apesaki na grisera alingaka simse tushi parce que apesaki bemibeko moko oyo esengeli te Etienne abite ndeko yo ndeko tosonga bongaka Etienne na nini ayoka Etienne na nini ifala yoka Etienne alobi boye zongisa mboka na démocratie odirige mboka po bana Congo basepela ye ayaki kaka na baparti pris moko bona de toute façon moi Etienne yo ozalaka boye okomaka te odesidaka te ngai kaka yo ozalaka ekeko Etienne ayebi droit koleka ye mobutu oh mais c'est sérieux Etienne azalaki licencié en droit président mobutu azalaki ne soldat journaliste d'abord mais okokutana na bato ya mayele bakomba obi bakambaki mboka na bandele malamu mais ye moko baerreur esalimi grave il fallait yoka moninga Etienne azalaki ennemi na ye te Etienne azalaki ennemi na ye te azalaki nde moto olakisa totika boye toleka na nzela malamu mais ndenge ovandi boye nayebi so nakopesa 3 ans eza mosika mais déjà 2 ans tokomela ndenge tozalaki déjà 2 ans non oh 2 ans ezali nde grise tala bapesa biso touche na bakamere oyo bato batindelaka biso bakamere balobi bokenda koboma Félix dans 3 mois boboma ye bameki coup d'état bale yokasi akoti boloko wana mpo na ayibi bongo aye na lokuta balingi koboma moto ndeko na ye
azobata lokuta yango omoni tosali 2 ans oyo mpo na bato ya lokuta bazalaki bavita kamere banako baruberwa ifala kubata na hôpital oyo yake kuna moto mabe papa so babi opesa présent la biso Fachi beto message moko ya encouragement koloba nene tinini mokonzi ngai combattant na UDPS oyebi bien oti bisika toti kobunda nayo tozwi mokonzi oyo otala ngai lenda koyoka makambo ya bato te attention moko na pesa ezali boye bato baye nsima ya yo sikoyo mpo na eloko tosangisi bango sacré bato wana papa songa azalaki moyibi na boma bato ata noyeyi nyo sacré okopesa pouvoir kopesa pouvoir na bato wana boye te bomba bango di bolokodi bato ya batufi babomi bandeko na yo bakota na boloko makala bafanda na kuna mpo bazwa correction batia biso na erreur bana biso batangaka te ndenge tovandi awa tosambwe soko olendi te meza mawa batie mboka na libulu bengana okimisaka bango te so otili bango exil papa bakende kosala nkuko kuna baya kozongela nini lokuko ezali bayangani na lisanga ya mabe baya kobundisa yo kolinga bango babima mboka te lokuko kolinga te papa ngai ndeko nao nayebi oyebi mpe ngai kombato nao très bien oyebi ngai malamu nazoyebisa polele eza makambo akowanga na mota kokanga baluki ngai na oyo basoda oyo te nalobi mpo ya bato Équateur baluki bakanga ngai oyebi kokima te oboyaka tokima toye tosunga tozwi bokonzi na biso olanda maloba na biso mpe tala bakombata na yo Feti Beton. C'est grand prêtre. Merci beaucoup Toluka. Bonjour Ndegolangai. Tokuto a na 10e rue na seja ya IDPS toyeba bitino eli a na katsa oisika. Bon. Toye bobi que le anniversaire ya Sphinx de l'Humité. Hein Papa Chen Tshisekedi. Toyaki le jour anniversaire na jour à Koufaki. Alors biso ba combattant toye poto célébrer journée yango ba konzina biso bango ba la nsele biso tozali awa biso ba combattant bon to sepeli mingi talaka to photo te souvenir na papa o alakisi biso toute détermination alakisi comment ko résister alors to résister lelo oyo to accéder na pouvoir à travers son fils Félix Tshisekedi mwana oyo ayekoli pembeni na ye ayebi mingi alors biso tozana pour soutenir toujours idéologie yango monaka toujours abel yango temple tozara biso to ba garder du temple tozara toujours pour soutenir alors journée leki malamu alors tozozela ba cadre musu bazali mpanzora bazonga boye pour to continuer fête si lobby en tout cas tozosepeli mingi. Merci beaucoup ndeko nanga kotela IDPS ya lelo na ekala évolution eza obe IDPS ozonga sima te IDPS ya lelo ngakutu na ebisi na lobaka na batuke IDPS ya lelo ne bomona kango boye IDPS ekoma suma kasi koleka IDPS o papa Tshisekedi atika eza IDPS o te eza lelo IDPS o ekoma suma kasi koleka bon mate mais eza IDPS boko ekoma suma kasi ya defate tala na état major nyonso ba parti politique état major ni ya parti politique ya kana batu boye chaque jour papa c'est là dimanche bato balara boye tala parti au pouvoir parti au monaro bakabara befichi na bango te bakabara drapeau to sombara tala parti au pouvoir mais to sombara mais PPRD ba parti na mususu bango bakabara mais pas la biso to sombara mais parti au pouvoir o ma bloka ndenge wana siko ba biloko ba volonté o romona ngona parti moko te ezaka IDPS biloko boye ndozo mona keza ba œuvre d'esprit ya père wana mais ndeko nanga le papa Koufaki na mona porter plainte contre ba médecin ba te belé pour na liwe papa maele kaka boye ezali ya nini te ba maramusu bo pesa ngo temps toloba bo pesa temps pour na FCC bomoni mbuma nango lelo bomoni résultat boti alors bomoni résultat boti babiloko wana oyo esalamaka topesa ngo mpeka temps tokosepela mutu nyonso oyo azalaka déranger na régime passé bozala pio parce que bomona suite tozala biso calme tomitungisa te
oyo asalaka mutu boye oyo asalaka mutu boye tokomona yango tovandaka kimia 2 ans déjà le kit eya bato baa na boloko alors oyo nyonso ayebi kazala lese azala calme état de droit yango ezovanda alors état de droit esa mosala. C'est bon, merci de Konanga. Tout le monde a la TV Balobi le 15 février et ça jour il y a bon relancer encore procès à Vital Kamerhe et d'autres personnes babine bon ensemble wana libération na mba moko eza ngwana pona bino ba combattre IDPS ça bino ndeni. Oh eza état de droit sauf Vital Kamerhe ne pour rien. Eza pamba ta za na boloko. Hein sauf Vital Kamerhe ne pour rien. Ba otika hein atida dossier des en appel. Pour mon avis, basambisa ke malamu te yango wana interjeta ke na appel. Alors total bazuzi nde zana baz indépendant. Influence politique ezate na dossier Vital Kamerhe. Muto ko sa mutu te. Influence politique ezate. Vital Kamerhe akangami na makambu na ye. Alors azo samba après ça ba moyen de défense na ye. Soki aza innocent ba ko quitter ou soit ba ko alléger peine na ye. Alors mutu moko te akocha maloba na makambu wana. Wana ya makambo politique te ya makambo Vital Kamerhe na justice soka za innocent bakotika ye soka za innocent te état de droit ça musala. Oui, merci beaucoup de Olanga. OK, donc c'est pas combattre basé belé. Bonjour mon vieux. Oui toi. Venga na mongo ngala. Mimi ni muluba. Toi c'est comprendre toi ka ba congolais mbote vieux. Ça va mbote. Mais tout le monde a un siège ya IDPS le 80 anniversaire ya liwa ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa muluma toro ba vrai réseau il a nini pour d'autres personnes il y a IDPS ba pela ba naku na bango ba msu ba mela ba masanga na yo yeti na siège toro ba il a nini et le ko liboso na ko sepela aza papa na nga biologique aza papa ba congolais nyonso biologique na ndeni yo zande ko ya Fachi Beton nazaleki ya Fachi Beton naza mu Kwantombolo ni laksa nini mona mu Kwantombolo nde village natal na biso na ye papa tokoli tobotami tokoli toyeki sango na ndenge akufi ele toyemba kolo papa atiki biso ba idéologie moko boye tozala na lelo towuti na mozole na ye tomoni tozongi awa eza esengo mpona bamosusu me ngai eza kolela idéologie papa atikeli biso ya kozala démocrate tokwatire dans la vie. Mais quant à vous ta famille na bino pe ba cadre ya IDPS ya lelo na ekala évolution ezato IDPS ezonga sima ko confondre te. Moi j'ai dit naza moko Ntombolo naza IDPS te. Il y a différence entre moko Ntombolo na IDPS. IDPS eza parti politique papa asale mais nga naza famille biologique moko Ntombolo. Bon bino bato moko Ntombolo évolution ezali to ebozonga sima tozokende liboso makasi neti na nini boke liboso makasi ndeko na biso aza numéro ya mboka liboso ya liangwana. Deuxième chose makambo papa atikaki po asala na moyen liboso gratuitement d'enseignement ezosalema na moyen makambo ya liboso alobaki ke tokozo pouvoir sans arme beta et salami. Deuxième fois tozomona dirikape ya président de la République à côté prison et ça m'a papa tere justice et qu'on a abonné au moni grand frère na biso asala boye na photo nae. Bon il y a question de personnes bon mi tout na bolo ba ke mboka évolution ezali famille évolution ezamelo dollar réseau mataka comme si au salé le côté yo moko journaliste oyi makambo ekomele biso ke mama famille na bilonga na bien te makambo ekomele biso tozwi pouvoir na mboko oyo tozwaki totalité ya pouvoir te. Kabila zwaki plus ou moins 70% ya pouvoir biso tozwaki na 30% ya pouvoir tolite po tobotole pouvoir nyonso awa tozoba ngai na yo oza kosaka tobotoli pouvoir nyonso eza sikoyo na maboko ya IDPS topesi yo elaka tala makambo ekotambola à partir ya mars ndenge makambo ekeni. Message nous repose à ndeko no Fachi Beton. To conseil repose ça par rapport à l'activité ndenge penati état de droit na Congo. Ngala repose grand frère message à boye. Premièrement, à l'idéologie à papa. Ya biso bande côté
il y a moi c'était il y a camarade idéologie papa parce que papa a combattu pendant 37 ans pour na likamboy a continuer idée naé pour to kentina suka ndé message très capital pour nangai ala na idéologie papa. Merci beaucoup mon vieux. Merci. Pachibé. Béton. Pachibé. Béton. Maman Pachibé. Fachi Béton. Pachibé. Béton Bic Rouge, aigle d'Afrique. Bic rouge, pourquoi vous baignez Bic rouge? Bon, tozo benga ye Bic Rouge po aza lokola Moïse ya Congo. Na ndenge nini mama Moïse? Ndenge nini kokambo bakambela kibiso. Ça fait 18 ans bakambi mboka mabe makasi. Makambu nyonso ekwei, makambu nyonso ekufi, c'est-à-dire bazwi biso en otage pas un groupe de gens. Mutu moko akangi Congo mobimba tiango na kati ya poche na ye. Siko Fachi aye, koya Fachi aye ko corriger. Azye nanu liboso abongiseli bino nanu prison makana po ayebaki bien ke na Congo makambo ezo simba te. Yango na ye na idéologie na ye mutu nyonso afanda na poste na ye tozozwa kaka Bic Rouge ndenge bino bokambaki mboka bokokufa te pe bokobima mboka te bofanda sur place bomona nde nazo corriger 1 2 3 nazo kende na makambo nyonso mulongo Yango benge Bic rouge. yango wana tobeki Bic Rouge azo corriger Bon aigle. aigle wana aza na vision mulai atelemi penza likolo azomona biso tozomona awa de près mais yazomona musika amoni déjà tobanda olela tolobi Fachi ozui pouvoir mais ba poste nyonso ke na FCC comment ça fait-il rosala musala Fachi alobi non mozala na kimia ngana zwa nanu kaka signature ya présidence après avoir kozwa signature ya présidence na komona ndenge nini batu nyonso wana bakozonga na ba place na bango toye kondimango sikoyo tant to comme komona kaka moko sima moninga oya longwe oya kimi oya koteli boy c'est-à-dire aza aigle aza na vision mulaya si amona ki déjà liboso biso to monela mais ya ye mona ki déjà kala yango na tozo benga aigle d'Afrique. Aigle d'Afrique. Bic rouge. Bic Rouge. Fachi Béton. Fachi Béton. Je dis merci à vous tous pour d'ici vous êtes en abino pour nous l'ananga maestro et Okano le maître de la presse congolais. Tout ça on a 10e limité bino mo ki interview à tout le monde à propos ya mokili mobimba pour na président na biso Fachi Béton bo occupé ba interview pe ba avis à tout le monde pour na liwa ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Je vous dis merci vous tous au bozaki connectez vos abonnés massivement sur notre chaîne Congo sur télévision. Je vous dis merci, je dis encore merci. Na patron Nanga John Simao, je dis merci Nabino tout. Vous abonnez encore massivement sur notre chaîne Congo sur télévision. Ah, vous n'avez jamais décidé, vous êtes toujours à la page nationalité, toujours dans le monde entier. Je vous dis merci, bye.